Président, bonjour. Excusez. Excusez. Papa, non, je peux vous mettre. Bon petit canard. Bon le canard. Bandeko balenzi boko mona toza na morgue ya Mabanga na Yolo wapi pa ite kulanda pe kwa accompagner bongo ndeko na biso ya Mopanzi Sango oyo atikaki biso mikolo leki eko malelo tozali bongo biso nyonso tu bana ya Elizar Tambo Mamba tokomi wapi balobi soki baninga bana pasi uninga malamu ebaki na ntango ya pasi yango tozali ya biso nyonso bokomona Fofana azali wana bote na yo ndeko Fofana Moti, tozali mpenza ntango ya pasi mpenza tolinga meme toyeba likambo yango mpenza ekomaki ndenge parceke likambo ya kokufa yani likambo mpenza ya kaki estce ndenge bato bakolobaki ya kofi na corona ezali mpenza ya solo bien sûr eza na bato bazobela corona eza mpe na bato bakufi na corona me ngai namoni bango nanu te mwana mboka Edu akufi apike crise na ndako eza choc moko ezwi biso makasi tokomi wapi tozala bon essai technique chaîne euti kokata à peu près quasiment un mois soki ozomona bato okola bahonorable Mike Mukebai parce que dans la vie toza promotion na bapromotion baakompagne mwana mboki Eliezer yo oye nga naza edi aza oyo biso oyo mpenza lelo atiki ya pointe na ye na tokomi wapi mais kokufa na ye esali biso mpenza pasi makasi edi akufi na corona te po biso moto ekotika ye na bord nde biso nde omoni bazobimisa ye honorable Eliezer aza na kati tosala magazine tokomi wapi c'est la première fois tokomi wapi eboti déboulonnage journal tokomi wapi eboti chaîne tokomi wapi TV mais mbala liboso toperde mutu na département ya télévision mwana mboka Edi ozomona parce que epenge Fofana oyo oza na ye naza moko aza koka neti moto ayebi mpenza bokati ya mwana mboka Eliezer mosu babengaka nga mpenza nganga parce que depuis tobandi makambo oyo partout tozalaka ozomona yango amoni ntango mpe oye ozoluka epenge Fofana mpe ntango likambo ezwami na bengi oyo anga mpo boyebi bino tu boza bato bano bozodefendre mwana mboka Eliezer aye kolakisa biso loba bosolo aye akisi biso keno Edi akufi oye na morgue ozwi image vrai Edi akufi olobi keno nani nawi kozwa ainforme bato Edi akufi na corona ti ozomona parce que omoni keno corona eza nango mais lokute eza makasi sorti même ate ya chef de l'état omoni ministre ya santé akimi docteur Muyembe akimi lakisi keno mambo mpe kozoloba vérité ezali lokute eza ti akoti na cinquantenaire hôpital on a bengaka abattoir ya bacongolais me babombi bamalade na kati me moto aza président de la république aye avisite bamalade mais akomi koswana bato na mosika ozomona endi alobi keno alobi na chef de l'état boye ce n'est pas conseiller ce n'est pas yo nanga mpo bakomiemize biso bajournaliste abana miki mais akosi chef d'état keno baliaka 3 fois par jour chef d'état tuni bango babi baliaka mbala moko ozomona lolenge mboka ezokamba mwana mboka Edi akufi nga non toza ba expert toza ba médecin na communication
bato baza ba expert na santé aussi terre kosala ye autopsie te lokola aza mpe moto ya monene obike na Congo tokotambola na bamaladi andehors ya corona bamaladi eza na kati ya zoto na cérémonie, Miss Aza journaliste, c'est maman, donc on sait la cérémonie, il y a pour imposer du sauté. Il y a pour imposer du sauté. Aza journaliste, c'est tout même à écouter la macotte, ça y est. Soda kufi basala la cérémonie. On appelle le fils Maman, aussi la succès la mort au niveau. Il y a l'équipe qui est là qui va défendre ici. Un soda. C'est ça qui police va libérer mon bandeko ba journaliste bali ba mema ebembe ndeko na bango ba honorer ya ba soda ba mema kati ba koti na Corbia. Pourquoi pas ya journaliste pe ba mema ba koti na Corbia makele za ande yango wana et va couper la corona. Allez, tu vas envoyer la nuit. Honorable, moi pour respecter et me traiter. Au Kangami. Ah. Embouteillage et bandit l'échange.